mbote bande ko balandi ya to komi wapi to kutane to mesna ko kutana le to loblani le to zozo lobela ba analyse mukie oyo honorable osala bino lelo comme invité permanent ya to komi wapi ako expliquer batu makambo mo ko tsana mikuto me ko sa titre dango na mboka oyo Kondo Maréchal Mobutu azora pouvoir na mboka oyo batu bimaka ba exilé politique na mboka oyo Muze azu pouvoir Muze Kabila batu bimaka ba exilé politique na mboka oyo Kabila fils azu sous pouvoir batu bimaka na mboka oyo mais ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azu pouvoir ole batu bima batu bazota libanda nde bakoyaka to mbeka na osaba analyse boni ba pouvoir nyo sote na mboka batu bimaka kaka mais atangu oyo batu bazota libanda bakoyaka e ba ndeko muzi bazoko fanda koloba ya to lobiboyi bandeko to kosenga pe bino boya mboka na biso yango na tozala bezo ndoto Mobutu azala maro kuna yaka ndenge nini boya to pesa idée to kotsema Mobutu place nini ndeko Tshisekedi azala kuna na Belgique boya bo pesa idée to kotsema place nini ndeko Chombe azala wapi boya bo pesa idée tozala bezo kongo na tseke de liboso batu ya service à sécurité bako benga biso o ba sana ba expatrié smig na mboka o Congo ezala kate vice ministre ya province tika lokuta tika kokosa tozala kata Congo tozala libanda mboka tozala awa tika kokosa batu chaque jour ba benga ndeko Eliezer chaque jour téléphone sonaka bandeka vendi commerce bandeko bazala kingabwa kuna prime eloko ezala kate gouverneur ville kisa ayeb masolo wana bakenda pa même na tongo bazaka kuna makambo kolobaka moko botalaka boza ministre ba congolais bazali ça ba congolais boza place boza nate na wana ndito milieu de Eliezer boyamba honorable mwana mboka invité permanent émission mbote mbote Didier Kiku mbote na bino bandeko nanga tu surtout bino batu sala kabiso ba remarque constructive tomeki kotenga mabozongisi biso tomeki kokende na gauche bozongisi biso posa na bino ezabomo na biso tozala boye yango nga nalobaki na bino les mandats que nous avons c'est grâce à vous de tozuya ce n'est pas parce que biso toza minene toza milai toza mayele koleka te. C'est avec votre concours que nous avons eu ces mandats. Voilà pourquoi chaque fois que beaucoup sala biso ba remarque, il faut tozongelaka. Parce que wana nde botinda ki biso ko sala. Ezala ba o ba vota ki na kisasa. Ba o ba vota ki biso. Ezala ba o ba vota ki biso te, mais ba contribuer ki pour que tozala na mandat oyo. Ba o bazali libanda. Kobenga ndeko, bo voter ndeko Eliezer. Kobenga, bo voter. Kosunga biso. Nous devons être soumis à la remarque nabine. Certainement peut-être. Na ba émission OLeki, et na ba place, bande commission sous ba sepela ki nangote. Tango tokendaki koloba makambo terrain oyo ya monga fula. Ba propos na biso tango tolobaki ke tozaba konzi ya bourgmestre pe tozaba konzi ya Tibala bande ko mususu ba zwa kyango mabe nous nous excusons pour ça ce qui bozwa kyango na ndinga mabe c'est parce que quelque part là ils en a ba makambo misusu ko leka moko ko pesa bien te vous allez nous excuser pour ça. Nalingi tobeta masolo bande konanga tolamuki na Kinshasa, la capitale de mon pays. 4 février 2019 meeting ya Lamuka avec mon mboka Martin Fayoul Madidi, ça se parle encore. Parce que en dehors il y a caméraman Nabiso, il y a eu mon mboka Israël Mutombo. Il n'y a pas Bikaki na liwa. Parce que comment tu peux réclamer, il faut ça et tout tumbaye. Parce que bon moni chango ezala kandenge mususu. Suffit seulement que ba soupçonner mutu wana bo exposer ye. Mais ce qui nous a fait mal, c'est quand nous voyons bande ko mususu bazo sala signe. C'est pas bon pour exposer baninga.
Et ngana lobaki na bino, je sais qui a fait quoi. L'objectif est là qui a que topesa yekanda à s'attaquer na Fayoul. Je ne le ferai pas. Ngana za mutu alati. Te nazawana te. Je sais d'où est-ce que nous venons. Place to komi zawapi et puis tozali ko rêver ko zalawapi. Na simanango UDPS azana matinée politique cet après-midi. Mais zali pe ko luka ko sala ya bango meeting le 15 mokolo ya commémoration ya anniversaire ya UDPS. Bango pe baponika ka Sainte Thérèse. Ngasko na ko senga na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ako kisela bana changu bana njili o mzee Laurent Désiré Kabila la kakabango. Place wana moni basali ba terrain municipaux ba stade o batongi tongi. Bana njili baboyi parce que kabango basala centre omnisport. Batonga stade moko ya munene place wa parce que terrain za munene na banex nyonso tu wana parce que soki batongi muke misusu bakoteka mapango toyebi système. Nous allons nous battre pour que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a honoré bana changu etikalaka pona ba meeting te basala stade ya munene. Et kobanda ko compenser na oyo, il y a 20 mains. Pas, il y a 20 mains plutôt. Je parle à martyr. Parce que place wana ba kotonga. Stade moko ya munene, espace za munene. Olieti kalaka ya compétition yake, oyo atondisi, oyo atindambo. Il faut récompenser ces gens-là. Parce que ce sont les guerriers. Et za bato ba bundelaka ekolo. Yangonga na lobaka chaque jour dans mes émissions. Je ne suis pas d'accord. Na mutulelo o s'attaquer na 5 ans. Ti. 5 ans musala wana kosala. Yango tozaki ko betele maboko. Botika yango soki amoni place ke etengami alobaka ka nengwana. C'est ça aussi l'état de droit pour lesquels nous nous sommes battus. Pour lesquels batu bakufa. Pour lesquels batu bakangama. Bote na bande kolanga tu bazana bunya. Kuna na Ituri batak ezaliso kokeni. De l'autre côté na elsa kibinoke ezana ba groupes armés 680 milices batikaki manduki. Balobi parce que au moins ni batou il y a des groupes armés. Il faut qu'il y ait quand même des revendications claires. Je sais qu'il y en a Est. Et comment épeler pour Nanine? Autodéfense. Baya kako bomabiso, baya kako bomabiso. Yango moni ethnie nyonso ezana groupe armé nango. Pona ko se protéger contre batak wan. Mais maintenant qu'il y a eu ce changement, est-ce qu'on ne peut pas se regarder? Pour la solution. Mbote na bande kwa Philadelphie, Pasteur Ken. Coup de chapeau parce que vous avez fini par écouter notre cri. Tozaki kobele la mikolo nyonso. Tozaki kobosa naka kombo ya Pasteur Ken. Parce que Pasteur Dalo azaki na voyage. O msusu atom se tozaki kotanga. Alobi ngai nazaka kuna te ne kweliese. Yanga église za pembeni ya ndolo. Place bakendaka eza kuna na de la science. Lobi eloko ngana lobaka na bino. Tangu bozo kota ba conflit ya ba politicien boye baka. Ba politicien baza batu te. Parce que baswana katoye baka. O baswana la katoye baka penza te. Babima kaka tomoni ka baswani. Bayoka na Kaitambwe soki ba congolais bande konanga bayokela kanga.
J'ai toujours déploré ça. Pourquoi je ne suis pas écouté par mes frères? Des fois, pour nini boyoke la kangate. Toyaka kosala d'incantation te yango tolobi na bato. Ozana posa quand même ya makambo sérieux. Makambo oyo etali Congo sans sentiment. Oyo eza ba état d'âme te. O makambo kokosa te. Abonnez-vous chez nous. Ndeko Eliezer tokokoma. Konti na biso ya mibale mwana mukolo lupango. Mibale wa. O s'abonner. Mais ceux qui ont na makambo, ozana posa ya makambo koseka peut-être ya buzz yake. Voilà mutu asali boy. Wana kende kote mususu. Oya batu ba yindi oya sue oyo minu na mutolu. Te wana kende kote mususu. Parce que ceux qui ont mona bazana carence peine à difficulté biloko yango parce que bezo ko sala le lobby batali balo batitre na ezaka ya lokuta. Rien de bon. Abonnez-vous chez nous. Tu échanges à katopel sanaka makanisi. Engana senga kana bandeko même ceux qui ont commenté na site na biso. Il faut tala quand même ba commentaire au kocha. Okoya na commentaire a mushoro te oche yango. Vous appelez libre ya kosala. Mais qu'on change quand même mon mentalité. Si tout le monde a pour ceux qui sont dehors, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intégration. Il faut. Bango baza censé causer la plus évoluée que nous autres, villageois. Ceux qui critiquent, au moins ils te saluent, mais vous critiquez de quoi les airs place wana. Tokozonga. Toyebi nyonso te. Biso to aba yankete. Ya ke tozo mona batu biso to komi likolo to komi pemene ya nzambe batu nyonso bazana zete. Wana zangate. Même ceux qui n'ont pas de kiti singa na okitakaka. Merci na batu tout basala kanga ba remarque. Maman Pauline Lumumba, merci beaucoup. RDC Monde, ezala kakaboye. Yangona kolo babande konanga. Lobby dimanche. Frère Martin Fayulu Madidi a kena culte na yenenga kena kana 6 heures ya tongo. Frère Félix Antoine Chilombo Tshisekedi a kena culte na église na ekanenga kena kana tongo parce que bango ba kena ka ba erwa. Tangu frère Félix Akoti, frère Martin Akoti. Comme moi nazaki ko insister que bao balia ka mbongo wa mabonza baza ba pasteur ya Philadelphie. Ezaba bisoto. Badimna makambutu bango. Mais tangu bana na bino mibale bako swana. Boko sala quelque chose te. Mais la chose là qu'on demandait est arrivée hier. Nazali ko proposer les bino. Moi extrait à prière. Oyo pasteur Ken asalaki. Okomona na kati ya prière wana azo sambela pona mwana na ye moko akomi chef de l'état. Pezo kanisa pe mwana na ye mususu alobi aponi kozala voie de l'équilibre. C'est-à-dire aponi kozala opposant. Atangi pe kombo na ye. Ngate mtu nazolo. Alors qui sera en train de remplir cette lourde responsabilité, ceux qui sont appelés à être de l'autre tendance, de l'autre côté, pour émettre une autre voix qui fera l'équilibre, l'harmonie, Seigneur, dans la gestion de la chose publique. Je pense au frère Martin. S'il te plaît, Seigneur, conduis ses pas. Ce que nous voulons, ce n'est pas la gloire des hommes, mais c'est la gloire de Dieu. Ce que nous voulons, Seigneur, ce n'est pas les intérêts des individus, mais c'est les intérêts du peuple, c'est les intérêts de la nation. Alors Père, étonne-nous. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Gloire à toi, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir, nous gardons nos têtes inclinées dans la prière. Père bien-aimé, nous sommes venus dans ta maison
parce que nous avons besoin de tes orientations. Ce matin, parle-nous. Voilà. Mais toyoki na simanango que Pasteur Ken abengi na frère Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na frère Martin Fayulu oyo azalaki na meeting le samedi à lobby akotikalaka jamais qu'on reconnaître Félix bakoti na huis clos tripartite. Pasteur Ken, frère Martin Fayulu Madidi, frère Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bandeko nangai nayebisaka bino boyebaka ndenge nini ya kokota na koswana ya batu. Et moi je savais, je vous disais qu'un jour bandeko wana bakokutana. Siko tofinga ni nafingi Fayulu nafingi Félix, mais siko tangu batu mibalo oyo bakutani ata soki bakoki kosala kijibe na wera na lobi boye. Mbote na bandeko nanga tu bakola nanga na Fizi Baraka bino bandeko bozana aru kuna na ebike bolanda kabiso 5 sur 5 nako pesa bandeko nanga oyo tu bazana Sake Mbote, bandeko nanga bazana Kasongo na pesi bandeko nanga bazana Kibombo Mbote bino bozana Lubao nako pesa bandeko nanga bazana Bukama Mbote na bino nyoso Lukanga batu shone Sakani Mbote na bino nyoso tu nako pesa na bandeko nanga bazana Kisangani Boyo Masinga Mwambe Mbote na bino nyoso tu na pesi bandeko nanga tu bazana Mwanda Mbote bandeko nanga bazana Kizamfwete bino bozana Lufu Mbote na bino na lobi boye lobi Martin Fayulu Madidi frère Martin na frère Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Pasteur Ken bakutani na biro ya Pasteur basololi nini? Bandeko nanga, le Congo nous appartient. Il faut toyeba ndenge nini toko kende na ndenge nini toko marché totala naka, parce que soki toyoki eloko wana te toko tikala na courbir boko finga na pona nini pona Martin Fayulu na Félix ba frère en Christ oyo batu batambola ensemble ata soki bayaki kobebana lelo totikali na makambo bino boko tikala ka ndenge tozoloba wana. Didier Kiko uti ko expliquer bino situation alobi chaque fois qu'il y a prise ya pouvoir batu bakima kaka soki mutu azwi bokonzi oyo bakima Mobutu azwi bokonzi d'abord Kasavubu azwi bokonzi mindele bakimi ya mibale Mobutu azwi bokonzi batu nyonso Kasavubu pakati mbangu tangu mzee Laurent Désiré Kabila azwi ba Mobutu na batu na ye bakimi mbangu. Lelo il y a passation à pouvoir entre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Joseph Kabila. Lelo batu bafandi soki otali diaspora ndenge ezali kosopana soki toko benga bango ke baya na mboka na bango eza pona nini? Eza parce que bazaki na mitema na bango banda kala nyonso ke bakozonga na mboka na bango. Eza ki na ba barrière ya sécurité, ba mususu baza rechercher, ba mususu baza na problème, ba mususu ba soinisa batu na poto, ainsi de suite. Ba mususu ba bundisa batu. Mais ko soinisa na ko bunda ezalaki ka makambo oyo place to komi to koma. Makambo e changer parce que le combat o bozalaki ko sala. Ezaya ke Kabila kende. Lelo Kabila akei. Ata soki bolobi ndenge nini? Kabila akei. Soki bolobi, oui, Kabila linga zonga. Pour n'avoir empêché Kabila zonga, il faut que vous vous organisez. Et zandenge ya kosoa na boete bozo pesa sa possibilité. Parce que peuple wana ko la Kabila lobby. Alobi tala baton. Bazwi bango bazaki ensemble babandi kosoana. Mais loko na kotuna bino muntu na nani akutana kina nani esika nini? Pe balobaki nini? Siko ya kofinga na oyo ekotika la wapi?
Je pensais qu'on devrait s'atteler. Biso peuple tokoti ko imposer Fayulu na Félix Bayokana. Mais ce qui fait que batu ba kende na division zanini. Na ebité loko batu ba ganyaka na biloko wana. Ya ngana lo baki na biloko. Bomoni agression au Salim. Ya cameraman anga. Ce caméraman là est très bien connu. Dans le monde tout, il y a opposition. Martin Fayulu connaît ce monsieur-là. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi connaît ce caméraman-là. Parce que le caméraman, on a kenda kanaye ba front yewan. Wana filma kate biloko mutu abatami na étage azo filmer boy. Te. Ezande boy. Et si tout ce qui a zomo nanga na zawana, mwana wana koma kalokola eloko mususu. Mais quand les gens se mettent bakeka ko agresser parce qu'on l'a dit lunette à peine ya mwindu. Hôtel ka cameraman ne ko Eliezer na kisasa. Wana kisasa. Otindika yo lingola kisa batu keso kineni. Nyonso tu wana zanini. Lokola alingi ko attaquer te to pesa yekanda attaquer. Je n'attaquerai pas. Mais na tuni bino ba partisan. Na loba na bino bo bundela batu soki bo sisi boye to bundeli ekolo. Pour le moment, boye bien le konga na loba kana bino. Nous prophétisons. Ezana batu bayemba kanzembo. Ngai mutu na kata na loba na bango te. Au combattant jusqu'à la mort. Na lobite. Biso toza ba combattant jusqu'à la victoire. Lelo to komi wapi. Batu ba okufati wapi. Na loba na ndeko nanga Edi Kalubi. Ndeko nanga ya Japon. Ayena solga na etoko wapo nekolo na papa. Bozana na biloko akala. Toko longa pona ekolo. Combattant jusqu'à la victoire. Parce que les autres bimana munoko na yo nde yangwe koyela yo. Mais ceux qui ezana batu baponi bango bazala ba combattant jusqu'à la mort. OK, combattez jusqu'à la mort. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, l'accession à Félix, quel que soit mon tokolo bananga nini. Ngana lobi c'est l'aboutissement ya combat ya biso. Ya aboutissement ya combat ya Fayulu, aboutissement ya combat ya batu nyonso bokolanda. Oh basala kamara. C'est l'aboutissement de leur combat. Mais si vous estimez que bino ozaba combattant jusqu'à la mort, bonne chance pour que ne gokufa. Mais le mal maintenant, ça c'est kobanda kobeta te na ba manifestation. Et kobeta te. Une semaine de manifestation va pesibin. Parce que ce qui Félix a petit meeting, il va se contredire. Je ne suis pas son porte-parole. Nazaka mwana mkolo lupango. Tu ne vas pas me retirer ça. Voilà pourquoi nazolo manabandeko. Tobenga kayo honorable na lobiki honorable le kaka. Mais kindeko na ki mwana mkolo lupango le kaka te. Yango na kotuna bino lelo. Nani akutani na nani esika wapi biba lobi nini? Qu'est-ce qui va se passer? Bazaka na kanda entre bango mibale. Ou bien toko vivre kiwera na shibe. Wera keko zabana na ena classe amemina bana shibe ake atikeli bango. Mais conflit na télévision ko sakana te. Boyo kela kabatu. Boyo kela kabiso. On peut tout dire. Fayulu na Félix bavanda ki balobi nini. Et puis ba yeko se faire bakolade pona nini. Félix n'est pas rancunier, je vous ai toujours dit ça. Bango en dehors ya oyo ya ki politique bazo sala bazaba na nzambe bango mibali. Ezana mutu bayo ke la kalokola musali na nzambe pasteur kene ewan. Et vous voulez me provoquer pour que n'attaque nini. Na bana pe ko yemba jaleli. Na bana ko finga. Et ça c'est ma vie ça. Wana penza vinanga. Bonne chance na bande ko na biso mibale wana. Mais le koto koloba ezande que to changer makambu. Lelo c'était prévu moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abanda tourner sous régional na ye. Ake Angola, ake Kenya et puis azongi na Brazzaville. C'était prévu lelo mais ça a été reporté.
Je pense que à cause de la sortie wana partir ya lobby, à cause de la moi tourner wana, akutana na ba homologue na ye en tant que chef de l'État. Mais ce que je dis, la joie sera parfaite. Mukolo ya que nenge tomoni Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bakeko yambana na église. Baya pe ba yambana en public et pas batu nyonso. Bien que balobi que il faut kaka moko asala kaneti contrepoids pour que oyo abongisaka. Ezandengo wana merci na bande konanga tout. Ba oyo ba kopesa biso ba conseil na makamususu. Tozo continuer kosala musala. Mais bobo sanate RDC monde eza le côté que tozaki kosala ngo pona makambu moko boye soki ndenge nini. Non, c'est quelque chose. Et kotika la pona, c'est notre participation na makambu moko na biso. $10 le mois. $10 kaka. Otie na compte ya RDC monde. Libenga Congo eza na compte na ngate, eza na compte ya mama Pauline Lumumba te, eza na compte ya mutu moko te. Ozotia na Libenga Congo. Na compte ya Maman Blandine Kleber, tiens. Libenga Congo, $10 na yo. Otie yango. Ça peut aider batu ya kwa nyonso. Parce que on est à la makambo bikolo te. Oza mtu aikolo ni te. Te, on est à la gâte. Et nous sommes unis. Merci Didier. Na banzi que tosuki si wana ndeko na kadima na Dubai. John Connexion, mbote na bino nyonso tu. Petit nanga ambassadeur Luzombe, boza na Rotterdam, na maman Julie Mubenga, na bandeko tout, ba aigle du ciel, boza ebele kuna. Bien que boyoka na kalisusu te. Tokozela. J'ai fait un service, mon partenaire. Bar 25 yango wana bazozo biloko. Bande kwa Suisse, bande kwa Danemark, bande kwa Allemagne. Bo pesa biloko na bino parce que ko umela te pe ko tonda. To peso mais mbote mingi pour la batterie j'ai fait un service. Tozaka ko pesa information na biso. Les qui prévu de charger bar 24 et le 15 février. Et pas la biso là tozaka non stop parce que a yali to ko pesa date mais ceux qui bloquent coquille avant date wana nazo obligé na bank sa conteneur. Alors bar 24 les qui prévu de charger le 15 février. Mais déjà, à la fin du mois, déjà, donc Kokaki, tu charger le 2 février. Alors, à partir du 4 février, tu vas nous recharger le 15 février, voilà, et comme bar 25. Donc, tu as aussi un client, on a confiance au pays à Abisso, il faut rendre nos confiance. Voilà. Donc, celui qui tient date na Abisso, avant date, tu as bloqué Koki, tu recharger. Et on a aussi un lélo, vendredi à le 8, nous avons à Lyon. Les clients nyonso oyo baza na kati ya Lyon, j'ai fait un service à cette présence à Lyon et vous allez vendredi na mabele na bino. Benga ki mingi boza osenga j'ai fait un service ekita na Lyon. Yango vendredi wana ya le 8 na vous na kati ya Lyon na samedi. Oyo nyonso akoza na carton na esa kangaki eta ata eza ya bisote to komema yango. Et puis to kotika pe ba bloko na biso wana. Oyo nyonso azana besoin kotina bloko na j'ai fait un service. Bamboka nyonso aux environs ya Lyon. Boye wana Lyon bozi ba carton na bino boke ko charger après bis na biso ekoya kozwa biloko na bino. Toza kosenga na ba client nyonso oyo eza na France, eza na Allemagne, eza na Suisse, eza na Autriche, eza na Danemark. Biso JFM service toza kozwa biloko na mituka ya JFM service. Soko moni mutuka yo kozwa biloko pa na yo eza na étiquette ya JFM service te. Donc méfiez yango wana eza JFM service te. Parce que dans le komi koyoka lokola batu mususu bakomi na mboka Belgique bakomo utiliser kacha JFM service. Alors nazana na preuve te mais na yoki batu babenga kingai. Alors soko moni mutuka JFM service te opesa biloko na hote wana eza JFM service te. JFM service mituka na nyonso musala eza décoré na caché ya JFM service. Donc batu a Lyon opesa biso confiance. Batu ya Chalon-sur-Saône tozotia pe dépôt wana na Chalon-sur-Saône. Ba oyo nyonso déjà par exemple on va bongama samedi wana pe tokoleka kuna et puis na mboka ya Besançon na Besançon pe tokoleka samedi ve dimanche ba numéro na biso za affiché de jeudi jusqu'à dimanche na kozala ba côté wana kuna
po toya kosuka na Mulhouse pa ya Richard Mpangi ye asengi na biso tosengaki kati na ye aide biso andimi to représenter biso na mboka ya Mulhouse yango toza kosenga bato nyonso aux environs ya Mulhouse bato ya base mpe boza na dépôt na bino donc opesa biso toujours confiance oyo biso mpe topesa na bino bato ya Suisse nyonso toza deja na kokongola biloko na mboka Suisse oyo nyonso aza na bakoli na ye abenga banimero na biso ya Suisse mpo na bazwa biloko parce que vendredi prochain eza presque clôture ya mboka Suisse mpo na biloko eya awa po tocharge na conteneur ya le 15 tosengi bato nyonso na kati ya mboka Bundes eke bapesa biso sous confiance parce que ezaka ndenge balobaka ke on ne change pas l'équipe qui gagne JFM service asala mosala na ye ndenge esengeli na confiance oyo boopesanga yango nga mpe na orendre bino yango donc totie mpe service ya biloko ya kolia oyo nyonso aza na biloko na posa kopesa famille biloko ya kolia na Congo soki abengi biso tokosala opération wana epuis akozala desu te donc eza mpona kaka Allemagne te eza na mboka France eza na mboka Suisse eza na Danemark eza na Autriche eza awa na Allemagne donc tosengi na bino eloko wana epuis fret aérien na biso toujours ezosala ya kolongola biloko awa ya kokende Kinshasa epuis ya Kinshasa ekoya awa donc biso awa na poto tokocharge biloko ekende Kinshasa le 15 février et le 15 février wana biloko ekokuta Kinshasa ekoya awa oyo nyonso azala bakoli na ye kuna moma yango onotika deja bakoli na ye na agence ya JFM service na Kinshasa ezomela te parce que bar 24 basi bakani donc ezokende ndenge wana mbangu et comme des fois alobi bar soki alobi bar 25 akosala bar 25 mibali des fois eza ndenge wana ba fret aérien ozana posa na ndunda soki nini benga JFM service bakotindela yo biloko wana kozwa ngo na pete etinanga James na Afrique du Sud agence immobilier soki olingi ba escroquer yo te contacter ndeko nanga wana soko lingi kosomba koteka to pe kofutela na Afrique du Sud. L'agence immobilier Yellow Star Housing ezali pona kosunga yo na ba démarche nyonso. Na betap nyonso, équipe ya agence eza disponible pona kosala o ezali bosenga na yo. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Soko lingi komona biso, luka biso na adresse oyo 37 Lensboaf Street, Robert Chan, Johannesburg. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 27 11 11 680 04 72, plus 27 67 036 16 06, plus 243 99 81 76 630. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Merci bandeko balandi atokomo wapi bomoni bongo tokomi na suka buti kolanda ba analyse ya mwana mboka ndeko leze invité permanent ya magazine tokomo wapi kopesa ba candidat na analyse na atu ko expliquer ba congolais ndeni mboka na biso ko évoluer bolanda toujours ndeko leze to koma mwana mokolo pango na wana ndilusengi kimi ya nzambe ezala kati na bote na bino tokutene moko mwalo merci.